naza kopesa d'abord merci mingi na petit frère na Odon Pambu le grand combattant oyo akoteli ngai awa pona pesa epi maloba parce que mpoke ya lelo yo toko kende coup sur coup biso nyonso tokokota tokopasola mpoke tozala mibali na ndenge ekoki kozala bakombata bakozala ndeko Odon Pambu na pesi yo mbote na yebi kena na pesi mpoke na ngate me oyoki quand même bas boulettes o tokolobela yo olobi na 1 plus na yo kuna. Merci l'impresseur Vinanga Joaquin Zambouana Jokoboy. Plaisir à vous retrouver, ça fait au moins longtemps vraiment l'émission na sepeli mingi na thème oyo elibiso parce que ça pena important ya ko développer ba sujet boy et surtout na émission na yo parce que na yebi ke zalaka émission moko ya réflexion oyo biso to kenda ko kondola pena ba argument oyo zali solide afin que peuple congolais à comprendre. J'ai nano fungoli ninité mais au petit ngana ko loba boy. Jusque là vous en avez raison, nous n'avons toujours à 100%. Et nous avons causé le développement pour nous avoir place dans mais ceux qui ont dirigé dans le Rwandais, ils ont un système et ils ont un bouton. Un système c'est tout à fait normal que Mende à côté de un Rwandais qui à côté de la Congolais. Parce que vous avez dit que à côté de nous. Et à côté de nous, mais vous avez dit que la position. Alors, ezali comme mabiso na bemisha makondo zoya nango que peuple congolais a comprendre na niveau nini oyo mboka ekomi kokenda. Je pense qu'il y a eu 48 heures avant mengana komeka ko lobake na événement ya catholique au monaki ba compliqué ki makambala ki il fallait za la kutu soki 2 semaines à l'avance pour ba meka ko za mikanda ba meka ko étudier yango pe ba pesa avina bango bien fait vers na bango enfin que marche et salama mais il y a 2 heures il y a 24 heures ba bandini yango et ba escorter bango avec ba sécurité nyonso et lingo ba ke chef na bango Kagame atindaki meeting do bango bato wana te yango bazali ko protéger bango et batiki peuple congolais d'origine oyo bazali ko beter ba gaz lacrymogène ba éviter ceux qui bana kati ya foule wana mais ba protéger peuple tout boto boité mais toujours mona comme louche et ba déclaration na bango eza penza ya obina alors na lo barango chaque fois mikolo e comme système ya kanambe te. Mais avant tout simbaye, tout simana ba congolais o bazo favoriser azalawana. Ko bango de toyebi bango. Et tant bazo tinda mboke kembe na ko bunga, je pense c'est comme mobo. Na ko susa o baboye, des ambwana oyebi bien histoire ya half dead temps ekota ki na Congo. Selon ba documentaire na bango bazo ba ke soki biso to kota ki engaki ko reverser. Ya ba ndeko luka Joseph Désiré Kabila ko ba tchaye na mutu ya mboka enfin que ba congolais alors ceux qui te zongi na M23 nous ont touché yango on est délicat à partir à M23 parce que ceux qui ba congolais ba koti na kati ya groupe eux ils allaient déjà ils ont ça la rébellion tout bozali susu na ma kokite ya koloba ke non sont des Rwandais parce que ba sali mélange na kati na bango et comme susu thème mususu oyo sous thème autour ko fungola yango pour ba congolais minto vandeli kaka M23 mais tant qu'il y a même 500 congolais na kati et comme pitakani pour na komeka ko solo maso na bango. Merci ya na zone celui et maloba pour to meka ko développer émission kitoko oyo oyeli biso. Merci ndeko na ngai oyo eza émission moko ndenge osiliko yeba eza émission moko eko za te ke oyo eza préparé parce que ezali live parce que ezali bana kamutu ali ko vivre nango donc elinko ba ete mutu nyonso kota aya kotia 1 plus na ye concernant l'ita pays parce que ata bato mibale misato bakoki kolanda yango na kati ya pays bato bazali localement installé kuna ekoki kofongola bato mayele mais les animaux malades de la peste place oyo nakokenda ngo malembe na stance ya liboso et puis toko analyser ba makambo za na kati po toko koyeba qu'est-ce qui se passe au juste na Congo na ba makambo c'est le kana oja quelque part mais toyeba kapete un mal qui répand la terreur mabeza na Congo terreur écoute na Congo toyeba bien mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre invention ya crime oyo koleka na Congo manipulation dengo tikoloba ndeko na odon ezali koleka na Congo eza eloko moko déjà
bato est Kabila Kagame na ba satellite na ba nyonso ba Uganda, Rwanda, tout ceci, ils ont déjà inventé ce mal pour punir les crimes de la terre. Quelle terre? Ah, la terre congolaise. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom. Peste oboye bien, eloko ezali ke bomaka bato ebele banyama ebele kipupa. Massacre. Na banyama tobe en peste. Mais na bateza massacre, oh, c'est ça le mal que le ciel en sa fureur inventa. Massacre oh, inventé na est, capable d'enrichir en un jour lâcheront. Faisait aux animaux la guerre. Animaux awa soko batanga fable bokoyeba était Jean Lafontaine, chaque fois comment les animaux, on parle des humains awa a comparer qui bateau à personnifier qui bateau na banyama. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Pas Congolais ne se pas kufa, mais du moins tout Congolais est frappé. Vraiment na Congo face à la frapper na makamzo le kana Congo. Peu importe dans la Bandundu, peu importe dans l'Équateur, peu importe dans les nani, même dans la potoliaka ba hamburger, ba chicken, ba nini, 24 heures sur 24 oza ko vim saka libunso ki ndenge nini. Ce qui réellement aux aliments na Congo, et même pas qu'en Congo, ce qui vraiment aux un Africain, oh il faut respecter la peau noire. Même si on a mais tous étaient frappés. Il faut frapper au crime makamboza ko leka na Congo. On a envoyé point d'occuper à chercher le soutien d'une mourante vie. Pas tout le monde baza ko mona ba tbende baza ko kufa, ba mindele baza ko mona. Bon mano congolais, tiwe des milliers de Congolais. Personne ne s'en occupe. Pourquoi? Parce que nyonso oyo eza invention ya bango na bango bata est en complicité avec des blancs biloko toyeba ki yango tolobela yango tokebisa bambuta ya parlement tokebisa bata parlement kuna ba ministre congolais ke mutu wana boza ko vivre na Joseph Kabila aza en corrélation collatérale. Babiloko il faut que ça la épée géométrie pour yeba que signifie ba ko signifie juxtaposition. Donc mutu azali ke aza place wana te mais aza ko mona yo. Pour yeba biloko très bien il faut que ça la symétrie à miroir. Beta torche na miroir na yo na coin ya carré na kata chambre. Okomona était moyen ezali mutu azala na libanda a torcher yo mais soko za na miroir oyo comme ça lumière na ba coin nyonso. Oui, Kabila est juxtaposé, il est corrélé avec les externes, il y a des relations ndenge na monde. Yena kati lokola za na kati ya boîte na kibe na biso Congo, Kabila est capable de projeter la lumière au bazali kotinda na ba angle nyonso. Mais il n'y a aucun ministre de 2006 jusqu'à 2011 n'a compris ce jeu-là. Il n'y a pas un seul parlementaire congolais qui a compris ce jeu-là. Et s'il y en a, ces parlementaires ont aussi joué un rôle de juxtaposition dans la complicité aux alliés collègues en Est. Mbabimina mpoisa, tokomiko yeba bango. Awa yango bazali kolobela awana les animaux malades de la peste. So yeba ko analyser o loko yote okozala difficulté pour yeba maladie ni nango peste ni nango ekoti na Congo et nani nango alonga ki awa tozali ko ya. Babagisawa nullement n'exciter leur envie. Et nous bagi tamba bazali ko bela banyama oyo. Biloko lia ezalaki na osuna goût et pas na bango te nullement n'exciter leur envie. Parce que tant bat balia ka foza na envie ya biloko lia. Mais siko baza ko kufaka awa. Toza ko mona bat baza ko kufa na Congo. Nani ngo vraiment zoko ko lia lisu nani ngo zoko ko la vraiment pongi na ndenge ekoki na Congo. Mutu moko za sute. Nani ngo zoko ko même kutu ba mbina oto lingaki banzembo ba bière ba nini. Mwana ya Congo to stopper ba musique parce que ce n'est pas possible que to ko se plaira ba mais oyo ba Kofi, ba Bouerason, ba JB, ba nan ba sako servir biso. Mais au moins na Congo jusqu'à 2012 il y a encore des concerts et ça na Congo. Ba mewana, il y a encore un Congolais qui est excité à leur envie. Ni loup, ni renard ne piller la douce et l'innocente proie. Et l'igno veut dire ba loup, na ba renard, ba mesana ko ba soso ba tabako lia bango. Parce que ce sont des animaux innocents et quoi et douces. Mais awa sikoyo ba bête oyo innocente et douce
même balou, même barenard, bazali sous na gouya ko kanga ba opona ko liate. Pourquoi? Parce que toute la forêt, les animaux malades de la peste. Kongo biso nyonso malade koti biso kuna. Pona nini to ko kufanisa basoso. Pona to ko bato bazana bas échelon na monde entier. Et comme un problème très capital que tout humain doit comprendre. Okoki jamais ko sepela lisusu na mokili yo congolais place nyonso kozali na monde aba nyama eyela ki bango nul mais n'excite leur envie même kutu baluna barena o ba mesana ko épier ba animaux oyo comme proie bazoko ba nyama za azoko suka ngo po alia yango te parce que ba komi na ko banga. Pourquoi? Parce que les bandele baloba jango un mal que le ciel en sa faveur inventa pour punir les crimes de la terre. Ba yebi ete to komi na libabe moko boye na forêt o ezali koleka. Stanza omse ko bakisa awa. Les tourterelles se fouillaient. Ba tourterelles bazaba ndeke. Plus d'amour. Partant plus de joie. Donc amour eza soute et sengo eza soute. Donc na bandeke aba lobe ba nyama na bo batambla na mabele ba quatre pattes. Si on parle bandeke oh ya likolo que même bango amour ya ko survoler za nango pe lisusu te et sengo za lisusu te. Les lions to bien kazara toujours jugé comme le roi de la forêt. Mfumuntonto. Il faut que dans chaque forêt lion moko, il faut qu'il y ait un chef. Awa tozana soi-disant un certain lion dans Congo, soi-disant un chef au Congo, soi-disant un président au Congo. Awa to landa sikoyo role na moko toko kene na yango. Parce que soko zali chef ya groupement ya bateau, tu dois prendre la parole, tu dois prendre conseil. Il faut vendre sa bateau. Awa to yoka, le lion tient conseil. Parce que le lion yem fumuntoto yé roi na forêt. Le lion tient conseil. Donc Asimbi conseil des sages et dit: mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune, que le plus coupable de nous se sacrifie au trait du céleste courroux. Peut-être il obtiendra la guérison commune. Abengi si bambuta nyonso banyama nyonso que to vanda to pasola mpoke poto yeba un peu nini yango eyeli biso awa comme ça oyo nyonso akomona coupable na liwa na biso nyonso awa. En tout cas mutuana il faut afuta. Ce qui a foutu, il faut la punir comme ça. Quand il sera puni, je pense que sacrifice ya mutuana, makila ya mutuana, oya komona coupable na tanto ko sala sarclage, désordre na kati ya forêt na biso, na kati ya pays na biso awa, nous aurons la. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. Vous êtes branché sur la www.radiolisolo.com. Lissonois et ma lissonoise, soyez toujours branchés et connectés sur la Radio-Télévision Lisolo. Bozali kolanda biso sur la 3W Radio Télévision Lisolo. Esika oyo tozali kokoba se kokoba na masolo na biso. Bomoi na ngai na pesi na yo papa, libala na ngai na pesi na yo papa.
esika oyo mwa nkokoso na kati na studio virtuel ya 3W radio television, esika oyo mbuta za mbwana mwa nkokoso na nzela ya masini kuna tika tolekana to pesa mwa liloba toyoka mpoke na ye soki tokoyoka ye malamu. Merci. Eboto na ebite papa mayamba kuna siko soki ndenge nabanzi sikoyo ozali koyoka na kitoko. Merci ozana maloba. Merci mingi bandeko bozali ko benga awa bozali ko benga avec ba fichier belé na mona ba biloko boete vraiment bolinga te bo benga na lisusu mais surtout soki na moni na bololenge bozali ko benga na awa eko senga na pesa kaka bakombo na bino batunyoso bayoka comment bozali ko attaquer ngai awa na ba message pe ya ndenge na ndenge oyo eza ko pesa nga une certaine distraction ba biloko boye to yebi boko ba expertise ya pro na Congo pona ko attaquer biso na yebi te soki boza bata peperdiste te to ba kabiliste te oyo bokomi ko kotela ka biso boye maye na bino nyonso wana eko sila mbula oyo. Alors toza ko continuer place ngai nazala ko lobela ete awa tozali ko lobela les animaux malades et puis lion a groupé banyama nyonso ya forêt sans exception aponite ke ba lion kaka ba luka ka ba mbolo kaka non na ba crapaud tout ce qui est animal abenga ki azalaki na confiance parce mayele na esila ki abidi kamba boye ngai mona ko résoudre ngote photo sangana bango nyonso basangana ki pona ko résoudre impoke avant que natange la bino mpoke ngo elekaki ndenge nini immédiatement ba na comparer yango epa na biso na Congo bandeko bozo ko tio komelanga encore dernière fois ou bien au koti na w3radio-lisolo.com papa mayamba akoti siyo comme ça to kabolika mpoke na studio biso to ndima ka mutu nyonso mais ce n'est pas que côté la nasimananga peut-être kuna bazoko tsanga ite wana bengi réseau wana ezalité biso nyonso to côté la gate na portail mogaka makama côté la na fenêtre ezalité na ko tsa mutu te na pembeni na ngai non jamais côté la na porte normale. Alors na comparer yango na mayele oyo e monani na fable oyo ya les animaux malades de la peste comment lion en tant que mokonzi ya mboka a réussi ko grouper ba force nyonso ya pays poite solution na mpasi oyo batu bakoma ko kufa ki banyamba bakoma ko kufa na maladie ya peste poite solution ezwama na lobaki yango pe ete groupement ya batu nyonso bisika nyonso zaina mokili il faut toyebaka ete tozaka toujours na ba leader bambuta o bazaka na liboso bambuta wana sagesse na bango ekoyebanaka na tango ba complication ya ba situation ekoyaka kozala leader elingi koloba te kelalaka pongi kozala leader elingi koloba te kevandaka na ndaku baba kozala leader elingi koloba te koma millionnaire billionnaire kozala leader elingi koloba te tika troupe na sima na yo kozala leader elingi koloba te yo ozala protéger et puis yo na tourne olingi ko protéger batu mususu te batu balobaka ete Abraham Lincoln président liboso Amérique alobaka ete il n'y a pas une mauvaise troupe, il y a seulement de mauvais leaders. elingi koloba ete mokambi nyonso oza libre kozala mokonzi ou bien mokambi mais soko ozali mokambi elingi koloba ete il faut yeba ko conduire bato na direction ya malamu. Un bon roi azalaka mesurer sur base ya 1 paix na pays na ye, 2 kimia na pays na ye, 3 kolia na pays na ye, 4 comment bat bazali ko prospérer ensemble na ye elongo. C'est comme ça où valeur ya roi ezalaka koni. Mutu nyonso kozalaka roi soki na sima na ye batu bazali ko kufa, soki na bagere ye akimaki na ye, soki na era kolia ye azali kolia bongo batu na sima baleite wana roi wana azalaka toujours jugé comme un mauvais roi. Bato bakolandaka ye, bato na peuple babomaka ye pe babomaka bango na ndenge pe basili koyeba pilotage na basali pe navigation ya bato a outre-mer. Okoyeba ete un capitaine azawana rôle na ye ezali ye mutu aliboso akobima ya suka. Donc ye mutu suka akobima na avion, soki avion zali kozika il faut bimisa d'abord batu nyonso bazala kati avion na ye. Un capitaine pe na bateau, soki bateau zali ko sala naufrage ye mutu aliboso fa rescaper batu nyonso. S'il faut mutu moko akufa ki mutu on faisait la capitaine, mais soki yo capitaine ozali mutu aliboso ya kobima tango ya na cité okozwa mbano na yo batu bakoboma yo okolia prison à vie peine capitale ekosibir yo. A se dire
awa c'est clair tomoni lion ke amona ki ete batune bazali kokufa lion ya malamu roi ya malamu agroupa ki sagesse avant émission oyo ekatana na lobaki na bino ete biso tomoni place Congo ezali kokufa le soi-disant leader ya Congo depuis 2001 qui n'a date lelo azali toujours protégé par des chars de combat mais ye moko azali incapable ya kotia char de combat na Goma na est ya Congo place et protection ezali kokendi là bande kona zaka ko danaka les animaux malades de la peste mokibe ya koloba ete nazali kolobela bukonzi na bino non avant la lobela mokonzi na bino na comparer d'abord na ce qui est normal na ba fable place au batbakena kozula mayele mpete tant peut ezali ko kabola ka mpoke oyo biso nyonso pete ko bata mayele to yeba ete bisika ezali ebele batu tokena kozula une certaine sagesse pour ete to ko simba ba fonction oyo ekoyi kozala na pembeni na kosimbama na bavi na biso na bandako na biso na bakarte na biso na bisika nyonso tokoyi kozalela koki jamais ko tolérer un roi oyo azali kotala batu bazali kokufa bongo ezali na concert azana concert na moko te na lobaki to mona ki place ba kabiliste immédiatement avec sans expérience ya primature ya premier ministre Matata Mponyo à se permettre sans expérience ya kozwa ba ministre oyo Natani Kombo Mende ministre intérieur peut-être ministre information ministre soki ya nini bendenge bazali ya défense yako précipité kokende na Rwanda kokende ko signer ba contrat sur base ya mpasi oyo ezali koleka na Congo ya ba kiweri ya ba massacre ya génocide oyo ezali koleka na Congo biloko boye ko comparer na Lyon oyo il fallait d'abord ko regrouper bambuta nyonso na Congo bavanda ya opposition bavanda ya appui ya majorité na ye bavanda bayeba un peu quoi faire comment ko attaquer situation oyo na bokei oyo tomoni dégâts na yango tomoni salité na yango parce que une semaine ou quelques jours kaka sito ke basili ko bima na kati ya mboka tomoni oni aye ko pasola biso mpwasa pona ko lakisa combien complicité ezali na est ya Congo eli ko ba ete ba précipiter ki avant na ko kende ko ba solution ya ba réunion bona ko sana Rwanda elele ba réunion wana j'espère que ba papier wana ba pasoli yango mais soki ba pasoli yango te biso ba peuple tozana biso ko mona déjà été ezala ki faux masolo faux mouvement buzoba sur buzoberi ba kedai ko sala kuna alors tozonga na les animaux malades de la peste nini lio asenga ki alobi ete oyo nyonso ko mona ete azali na mbeba oyo ezali ko provoquer masse nyonso ya population na ngai na forêt na ngai ekufa soka monani mutu wana akokufa akofuta penalty nabosali bongo lion alobaki ete l'exemple vient d'en haut ye moko na kotangela bino yango lisusu te mais ayaki koloba ete oh ngai pe fona sala confession comme ça bolimbisa ngai upe nzambe alimbisa ngai upe soki nzambe akoboma ngai abomane ngai pourvu que population nyonso oyo ezala nini ezala sauvé a sacrifié oyo ye confession pour dire que ngai il m'arrivait des fois soki nazana nzala naza kolia banini bamuto ya batu mais natanga ye kolia bameme ya batu bolimbisa ngai bandeko na ngai soki pe namoni ete berger mokambi touti koloba yango awa un berger un bon leader a protégeaka bampate na ye e natanga ko protégeaka bampate na ye akoki kotika te babrebi na ye pature nyonso wana baravage yango akoyana ulete na ye po adefendre ka na ye po adefendre bibwele na ye po adefendre richesse na ye intégrité territoriale na ye ezali rôle ya berger ndenge nasili koyebisa bino ete awa pe capitaine ya avion ako protégeaka d'abord bato bazali na avion na tango avion ezali kozika comme ça ye mutasuka abimi na cru na ye na bato pesa la même chose na naufrage ako pesa ba sauvetage na ba oyo bakoki d'abord kozala sauver simande ye abimi ki ye biloko yo toko analyser yango tango yo kokota poto pasola mpoke poto yeba ete est-ce que makambo ezali kosalema na Congo ou c'est inverse Lion a confessé ki ete soki na moni berger wana asali matata ya ko protéger ba nyama na ye ba mouton eke ngai lion nazangi makasi ya ko dame bana ya mpate oyo
qu'est-ce que je faisais? Nazako damena ye lion. Et koloba était awa inverse ça peut possible. Poto ye kola un peu na ngambu ya berger. Comment lion a justifié était comment bateau bazalaki na mobateli? Comment bambeme oyo des êtres faibles bazalaki peut protéger na mbuta na bango berger na bango mokambi na bango président na bango roi na bango bokomi ko benga bato na Congo les raïs. Si les raïs na yoka kananga signifie les rois te. Donc bazalaki na protection moko boye. Et puis bapesi pe confiance nani na berger na bango. Quelle protection yo mwana Congo ozana yango devant Kabila potina data lelo ko kozwa carte de lecteur no ko ne ko voter mutu ya boye, mais gravement encore tina data lelo na juillet ya 2012 pour continuer ko pesa saluti na mutu ya boye. Un homme o azali kotala armée na ye na est ya quelques jours passés bakimi na bango, et puis il n'a aucun mot à dire, aucun encouragement, aucune action na part na ye. Awa lion a challengé biso pour dire que talanga inkosi nazali ko tenter ko dame ba mouton oyo nazali ko zwa bango, mais il arrivait des fois j'ai mangé aussi des bergers. Pourquoi? Quand il avait une certaine résistance. Oui, les Rwandais nous attaquent, les Occidentaux sont là na est ko sala ba manipulation ya ndenge na ndenge. Jusqu'à quand le défenseur ya intégrité territoriale ya Congo akozwa maloba ya kotelema pe kosalaka ba action oyo tokomona ete azali berger oyo azali ko protéger. Tozonga na kaya lion jusqu'à zakayo mwana Congo oyo zalaka ko continuer ko supporter ko protéger Kabila. Tu ne sauras pas à comprendre que lion oyo rôle na ezalaki ya ko grouper d'abord batu to vanda to yeba solution ezali wapi wana ezali par mususu. Mais nyama moko yaki wana oyo babengi kombo ya meme na tour na yeto zokende na rapidement parce que tozwaki coupure bande coupure basili ko kote la biso afona pesa bino pe maloba toye komona ete na ngambu mususu il y avait aussi une bête aye koloba ete ngai pe nazalaki komona ba passant bazalaki koleka nzela na dibwele na bango na ba pondu na bango. Mais moi aussi il m'arrivait des fois que à ceux qui na yoki nzala nazalaki pe kolia pe herbe na bango makasa na bango wana ndunda na bango mfumbo na bango wana bitekuteku na bango wana sans permission. Ela asili sati koloba te renard abimi wana lobi ela manger l'herbe de trui. Quel crime abominable. Place de yango toliko associé sikoyo avec Lambert Mende. Mais ba même action oyo ba Rwandais tuchi bazali ko sala kabiso na Congo. Ko boma biso pour des années et des années. Ko sala ba massacre ndenge na ndenge. Ko bwaki la biso ba makambo ya ndenge na ndenge mababe na pays ba situation ko pesa kipeleke sa ndenge na ndenge. Awa toyoki batuchi un petit groupe de Tutsi congolais, soi-disant de Tutsi congolais, au peto yebi bazali inclus na kata manipulation ya la police, na kata manipulation ya ANR, na kata manipulation ya des jeunes. À moins de 24 heures du temps, les renards Mende Omalanga qui se présentent pour dire que elle là. PPRD osait parler de Tutsi Rwandais au Congo. Quel crime abominable! Yo ministre ya RTNC soki pe déjà RTNC soki rôle ni nango bazalaka nango kuna de top wana zalaka comment okende ko diffuser eloko oyo si bien que zalaki pe permis et que RTNC bazalaki pe na fiki et que zali rôle na ba ko lancer ba fréquence na lolenge zalaki ko kenda sino que PPRD bango pe bankola masolo bat basimbi mboka wana ba majorité mais qui se permet de quel crime abominable. Awa toza komona lion Kabila boma na yo tsaba char de combat. Awa toza komona ba Tutsi Rwandais bokota na Congo. Ces pauvres Congolais qui n'ont même pas 500 francs congolais. Bango bazali na ba 5000 ba 20000 na ba poche na bandako na ba pesa ba somo ba lupango ba mabele ya Congo. Pour bazala riche pour ba dominer sur biso.
Cette information est déjà connue par tout le monde, y compris Bamende. Mais un crime abominable. Les lions au Congo, bazako broyer même les bergers. Mende à côté le matin, ministre intérieur, oyebi bien rôle ministre intérieur, c'est protéger d'abord le pays. Police, c'est la canacée à Mampinga naye. Au 15 jours, tout le monde un ministre congolais a télémis na radio, na station, na télévision, a fait sa message à protection population naye. En un seul jour, Tomoni, Awa, Moutou, Batelemi, ministre ya intérieur, en collaboration avec le ministre de quoi? De communication, Amia Ababengisi, nations en alerte. Oyo akomeka kopinir un Rwandais tout na Congo, ayeba été à commettre crime. On n'a jamais vu un André Kimbuta, soi-disant un Congolais, na kata Kinshasa, aloba ete oyo akomeka kotelemela mwana ya circonscription ya province ya Ngai André Kimbuta Kinshasa. Cette personne-là sera jugée à commettre crime. Aucun jour, Tomoni, Dieu mindongala oyo asali kamoko ezali criminel nante, puisque provoquer makilate et provoquer pekufate. Mais on n'a pas vu le ministre de l'Intérieur se soulever ou ministre Yanini. Il y a communication à Téléma, mais t'as la parce qu'un petit discours de quelques minutes seulement et na RTNC, voilà toutes les antennes. André Kimbuta, yaka kosenga pardon na batu Chirwande. André Kimbuta, yaka pesa message na population congolaise que oyo akomeka kosimba l'intouchable lion. L'intouchable Mokonzi, l'intouchable tout Rwandais afuta ki priya makila na ye na kati ya mokili oya Congo. Ndeko odo pemisanga muke paseke makambo oyo eza ko pesanga kipelekese. Oh Sambana, Joaquin, Ofuku Limpopo, Toulouse, Odon Popo, le grand compositeur célèbre, Patrick Bisikitsa, le meilleur conseiller de la diaspora congolaise. Maman Elodie na Floride, Congo na yo Masia, Awe, Radio Télévision du Solo, MK Madia, Elodie na Floride, les grands pétroliers, les grands distributeurs automatiques, Radio Télévision du Solo, Ofuku Limpopo, Toulouse, Richard Loka, Anna Bruxelles, Poto Sabona Joaquin, Amere Sophie Mawama, et Pariko, Anita Kodebison, Maman Koko, Koko Yabana, Maman Thérèse, Réa Montene, Toto Sungama, toujours na kolo Yesu, soki na yete na ni mosusu, Alléluia. Toto Sungama, na kolo Yesu, soki na yete na ni mosusu. Pasteur Anakle Osonyuki, Prispe Digital, Pasteur Philippe Mokeke Awe, Maman la prophétesse, Anne Bibi, Koko Sungama, Mokolo, Ekosila, Kaka na Yesu, Okolonga, Koko Sungama, Kaka na Yesu, Mama Nono, Mama Alice, Osungami na Kolo Yesu, Leprosa Prome, Aline, Europa W, Radio Télévision du Solo, votre émission préférée, mon pays, Papanzi. Zambe wana zali malamu,
solo. PSV, le meilleur radio. Oh, mon pays, ma patrie. Rafa W, la radio télévision solo.